Moussa Nzambe nyonso to azana parce que makambo Nzambe singa diplôme. Bon, moni bato bazana retard makambo bato ba comprendre te. Apa si moi qui manga lobaki ba noir bazana manquement ya maturité. Jour ba kozwa maturité nde mukolo wana vrai chef akobima. Makambo ya classe eza association ya ba miyibi na ba malfaiteur na ba escroc. Eza lokwa pasteur ana zolo ba kimamba ya kotanga eza makambo miyiba. So bon pasteur comme ko ba komo l'accès kotanga c'est ba l'accès ninga koyiba. Oui, ba komo l'accès ninga koyiba. Na koya bisobo mama kene na makala luka mutu atanga te. Luka mutu atanga te ayiba $30,000. Kena makala luka mutu atanga te ayiba $1 million. Azate. Kena makala. Azate. Au moins kaka bata ya ba veste ninga na landaki pasteur nani pasteur Roland alobaki soke na marché okutaka bakangaka ba miyibi ya miki. Mais ba vrai ba miyibi bangonde balata veste na cravate. Ça les mafo ordre ezala. Lelo biso na Congo na biso bon, nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui m'y que Monique était église et commune à des autres bâtiments ordre. Ordre ça a un diplôme. Il faut un diplôme de mérite, fais ça là. Ce sont des hommes dans animal. Batambola na désordre. Siko balingi ba me makambu ya Nzambe na forme ya 666. Donc ba imposer batu ke batu balanda bango. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oya mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesika na longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Papa kese olobaki papa simoki manga tanga te mutu mwa kome biso et bon pas protestant akenda ko sala nini si atanga kikuna. Shalom shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue chez Nazaréen. Toujours avec la princesse Maman Tiffany Mokone ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, je suis avec Papa Mbongo sur ces plateaux pour vous édifier. Mais je me retourne à la régie, prendre un élément pour la gloire de notre Seigneur. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Ema consolateur, mitemango tomemelio, etondawa na masolo ya kat, yakananu. Bandananu, yokananu, losambwa basantu, bofelawa, baekolukayo, bikombabe, baekolukayo, bavebebe, baekolelelo, ema nanga, ema nanga, moyoki losambwa kati. Kolo tangelanga makambo ezala motema po bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya ye bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kat na betela yo ya Nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya Nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yango na bengi yo. Merci papa Mbongo nazako kotisa
ndeko na pa zawa malgré retard papa kese malgré retard azawa akota sur ce plateau tozana papa kese ya uti kokota awa affaire ba fermeture ya église tozo continuer na banja bolandi prophète mususu alobi peka juste pour na makambo yango papa kese mbote mbote mama kimilali bonne santé santé na komba tasimo ki manki anga de mukonzi ya bakonzi. Merci beaucoup, je pense que oyo kokuta biso déjà to avancer sur affaire ya ba fermeture ya église ba zosenga ba diplôme musa nzambe nyonso to azana parce que makambo nzambe esenga diplôme. Bon omoni bato baza na retard na makambo bato ba comprendre te apa simo ki manga lobaki ba noir baza na manquement ya maturité jour ba kozwa maturité nde mukolo wana vrai chef akobimba. Donc sur le moment nanu bato mwindi baza na maturité te. Jésus-Christ atanga nulle part. Tango bakuta ye azoko enseigner na église Jésus-Christ. Ba bise mais comment mutu azotanga? Po babenga kay agrammatos na terme hébraïque. Mais comment mutu un agrammatos ça veut dire un alphabet. Mutu ayebo tanga te. Mais azoko tanga, atanga te mais azotanga. Ndenge nini? Po bango bando benga ye rabbi parce que le mot rabbi à l'époque donc c'est grand maître. Donc ça veut dire que moto atanga ki écriture rabbinique. Mais comment y atanga kité? Ye ba ye bisa donc ba télémisé di boso bato. Yango moni tango ayaka na Jean chapitre 9 tango ye atuni bato eza malamu mukolo yenga to sala malamu bango ba beza malamu to sala malamu. Mais tango asali malamu bango ba moni mabe. Ba poser question mais comment yo sali mutu mukolo saba ebisi bango derrière moi na mutu mukolo saba. Parce que nzambe nda pesa ka mayele na intelligence. Makambu ya nzambe za classe te. Makambu ya classe eza association ya ba miyibi na ba malfaiteur na ba escroc. Neza lokwa pasteur ana zolo ba kimamba ya kotanga eza mama miyiba. So bon pasteur comme ko ba komo l'accès kotanga c'est ba l'accès ninga royiba. Oui, ba komo l'accès ninga royiba. Na roya bisobo mama kene na makala luka mutu atanga te. Luka mutu atanga te ayiba $30,000. Kena makala luka mtu atanga ta ayiba $1 million. Azate kena makala azate au mwana kaka bata ya ba veste ninga na landa ki pasteur nani pasteur Roland alobaki so kena marché okutaka bakangaka ba miyibi ya miki mais ba vrai ba miyibi bangonde balata veste na cravate. Donc ça veut dire makambo kotanga omoni soko zui na Job na Job 32 à verset 9. Balobi ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse ou la vieillesse. Nzamba pesa kama yele na muto ya yebi. Jésus-Christ atanga ki wapi. Lelo tout le monde adorait Jean. Bazo adorer donc bazo kumisa ba Jean ba Matthieu ba nini ba epsanga qualité. Qualité za ki wapi. Voilà, merci beaucoup papa Mbongo. Kotanga est-ce que c'est la biblique? Nani atanga na Bible? Nga ekutu nazabo no no méchant mabe ko tata yo ko tselinga awa na ebeke yaki ne ngana permettre de salir mission te. Obi ga uteko bi potile ki temps na télévision awa ayiko dimninga benga ba 16 plus abenga ngai nazaba 11 abenga ngai ayibisi ngai donc adimninga makasi pona baki ba vérité oyo ezalaki pona kosunga pe ye moko. Mais yo tika na tabe nga petit wana papa Mbongo tozana émission moi très édifiant parfois ba kondi ba Rolanda yo s'il vous plaît toi une émission moko ba responsable ba Rolanda maman na sala recorder je moquer par rapport pour non s'il vous plaît émission oyo ba to ba tala ba kiteke zaki mais bato ba tala ka biso ba yebi ke papa que c'est adimninga ba ki vérité mais ya ko dimninga. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer maman, ça ne dérange pas. Démontre-moi bibliquement ici kawapi bato atanga la Bible. Omoni na landi papa que c'est ndenga lobi wana Jésus-Christ en grammatos tout ça. En réalité, Saint-Esprit batanga ngote en réalité. Théologie ne peut ça comme accès. Et le seul lingo qui est exemple ou qui peut être une ambassade un pasteur ne peut représenter bango document. Je sais pas. Yo qui n'a rapport autant au Kendaka. Opéra document ni tant au Kendaka. Ka passeport aussi je ne passe pas. C'est-à-dire, et là, qu'on dit, on se tout temps que ça, les mafos ordre ezala. Les lots biso na Congo na biso, bon, nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui m'y que Monique était, église, et commune à des autres bâtiments ordre.
un diplôme. Il faut un diplôme de mérite, fais ça là. Merci beaucoup, papa. Qu'est-ce que na tuna yonano? Bibezo ba likolo ya boye biba qui s'appelle connaissance. Likolo ya oyo ya molimo. Vous en a molimo bien sûr, mais rajoute aussi la connaissance. Connaissance bazorango soko tanga. Wana bo comprendre l'autre. Makambo nzambe za bongo to monika ka Yesu kako batu so mutazwi diplôme hein. Alors baka dire merci. École a dire on est école ni. Mais est-ce que bike papa que c'est s'il vous plaît? Est-ce que ngana kete nazo kende. Mutu atangi classe asili salo bien merci notre Seigneur Jésus-Christ. Akomisi Jésus-Christ na école ni. Balobi oza grâce. Grâce nzamba pesi grâce na batu. Nzambe ekolo na ngote mama. École outi dans le nez, ça mayele ya bazoba basangisa nde sala école. Yo lobi eloko moko ya bien batu ba vandi, ba raisonner yango, ba bimisi na ko biso boye delo. Tozaki parce que lelo oyo pour être professeur en université, faut d'abord diplômé, hein? Et puis licencié et licencié on appelle la distinction. Mais nous avons un grand savant noir ou Abela Diopaye. Na 4e des humanités sans ni diplôme. Ba na ebisio ba pesa ye collation na université ya Honoris Causa, un grand docteur na faculté à lettres. La 4e des humanités, c'est Tata Simon Kimbangu Sala qui est grâce. Vous comprenez? Donc Tata Simon Kimbangu Sala qui est grâce. Akoma mère na ko bisa yo père na biso ya kulutu ava kufa ebise kinga po biso tangi matiki makasite hein ebise ngomoni soko lingo zwa mayele kende ka na nkambi papa Simon Kimbangu chao ka musapi. Tango na kenaka tuninga bo papa kufaka to binga me papa tanga kufaki lo basuka ipse kinga zwaka musapi no oyo changa na okoma danze apalubi oka musapi epera cha musapi babe nganga ndoki j'ai beaucoup étudié mikanda mais tant on a comme en place wana don a comme na ba dimension mosusu makambo nzambe za classe te mais papa que c'est soki bata na biso yebisanga si vous avez enseigné par Endoki. Si vous avez enseigné par un doc, so le pasteur alinga kende poto. Mais papa, s'il vous plaît, papa, qu'est-ce que c'est ordre de mission? Bakosala le mukande zo la tsakaza pasteur. Pardon, na tout non. Pona nini, ya on besoin mon peuple périt faute de connaissances. Kozanga koyeba. OK. Lelo to mona ngo bato ba kosala kisoloka, bonganga, bakisi to ba magicien, bazotanga, batanga ka ketangela makambo wana, abimi spécialiste en sciences en kindoki, abimi spécialiste na kimaraboutisme, akocha watanga, akocha azoko exceller azo mata ba livre na zotanga. Mais pour nini ba pasteur surtout mingi zaraba pasteur na biso awa ya Congo précisément et puis Afrique en général. S'il vous plaît papa que c'est toi qui m'a. Tozongi na Bible zo beso ke dans l'Apocalypse ete nzambe asimi na maboko na ye livre. So muta simbi livre ngolo bani. C'est kaotanga. Ouais. Babi nzambe na trône na ya bina gens zo bana mona ki mutu afandi na trône masimba ki entre ses mains livre na ba beti yango baso na kati pe libanda. Ce que les gens moni qui babeti na kati, c'est que ils ont une écriture na kati. So qui mutu avani na trône na simba qui livre, c'est que na livre na sani. Ba comment? C'est ka otanga. Ce que pona nini bino bat bozana c'est ce qui nzambe kutu. Asimbi livre. Azoni ngolo bana biso que totanga pe to ça na connaissance. Deuxièmement, nzamba zolo bana Moïse, joie di commandement oyoyo. Tangela bango. Ce Moïse atanga kité. Alinia koyeba kotanga makamwane pe makamwazo tinda même merci maman eza biloko mibale différent spiritualité eza lo mosusu spiritualité ils ont englober tout mais l'intelligence c'est sa partie ya eloko omoni lelo na koyebisa yo bakoke na mutu na hôpital sérieusement malade azolinga kufa mais pasteur mobo mutu mobo kanzamba alataki atanga te aya sambeli mutu ana délivrer mutu ana bikeza classe te comprendre donc nzamba sala ka grâce na mutu ya lingi bazo banzamba za maître ya temps na circonstance yende apesa ka yende pe a changeaka wana na dernier chapitre de 21 omoni quelque part na 1 Corinthiens chapitre 2 14 balobi l'homme animal ne reçoit
pas les choses de l'esprit. Batouana, ce sont des hommes dans animal. Batambola na désordre. Siko balingi ba me makambu ya nzambe na forme ya 666. Donc ba imposer batu. Ke batu balanda bango. Omoni lelo oyo ezalaka mabe soki eza na para moninga. Mais so nzamba lobi lelo koma na para na yo, o trouve normal. Ozomona omoni lelo oyo tout le monde parle de Simon Kimbangu, tata Simon Kimbangu, professeur nani atangsaki. Oh non, namona ki papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu azaboy. Oh moi j'ai vu tant bato balabaka qui ça salaki 12 ans en Égypte, l'école Nine, qui est le professeur parce que ngana zaki basé mingi étude d'archéologie. Pour nous bimsa bendi santi. Ya donc bendi santique. Na l'école ni, na professeur ni. Na l'âge à 12 ans, bakutaka déjà son séné et puis azo contredire. Ba grand prêtre ba ndekolo. Ce n'était pas l'école. Donc nzambenda sala école. Papa que c'est yebsanga nan kotanga ezalani. Hein? Kotanga. Ah, mais kasi kotanga nenga biso tozolo baboy. Bato bazo landa biso kasi donc bazo tangati. Pourtant bazo yoka bazo capter bazo komango. Mais so lobi bosé koyi. Ah te ngana koyi te donc parce que donc pobino parce que vous parlez des diplômes. Diplômes za papier, za mutute. Na ko somba. Yala tuni kotanga ezali nini? Hein? Te kotanga pona mokili. Ko lobi ke batanga mamanzambe te. Te lobi te makamwanzambe. Nzambe ye moko inspira ka bato. OK. Makambo na ye. A inspira mu. Nzambe donc mo ndongo vandi awa. Yo za pasteur. So vandi olbi nzamba talisinga nzela o eza malamu te. Eza classe te. Merci. Ce qui n'est nzamba inspiré yo. A inspiré ou non? A tel so moni neti kambo zande ozu solution na ngoto ozu vérité na yango. Siko soki ozwi vérité wana obengi bato boya bovanda naza na expérience ya makambo oyo nzamba inspira kinga na kabola ngo pe na bino na lakisa bino botala ezalaka ndebo ezalaka bo na suka aussi so bino pona na lakisa bino ke botangaki e boyaki koyekola na kaboli na bino boyebi o nzamba lakisa kinga bozwa ma papier o mabeza te ya muto sali yango omoni c'est pas pour moni bible bakomango selon Jean batu bakomi makambo na kombo ya Jean kasi botanga pe makambo botanga makambo batu bakoma kata donc tozo tanga ngo na bien oui kotanga za tozo salela makambo ya batu te kotanga za mabete diplôme de mabete mais siko na mutu na nzambe ba omoni mama leo babi ba église zebele obi na 1953 hein wabiso na RDC tolaki na 20 églises te na 1953 mais en Afrique du Sud, il y a 1500 églises. En 1953. En Afrique du Sud, il y a déjà 1507 églises en Afrique du Sud. En 1953. Ah oui, c'est pourquoi on a passé au thé. On a été en Afrique du Sud. On a été au Nigeria. On a été au Kakakuna. On a été au Awa. On a été au Musika. On a été au Habité. Il faut contredire M. Mbongo. Vous comprenez? Faut pas contredire mais c'est bon makambo na nzambe n'a rien à voir na diplôme. Merci beaucoup papa Mbongo tokomo kitama malema. Omoni funa répondre gamba la moko. Alobi on répondre sur base de te alobi yo poser nga mutuna olobaki na ngai ke non ba konzi ya mboka ba pasteur bazo déclarer pe l'état pa luka solution pour mamna bango. Ezaki bongo, ezaki te ke non Monique aye biloko aye olia biloko ezaki biloko na ngate ezaki mutuna nga naza d'accord parce que atangi na makomi que non l'homme animal ne reçoit pas les œuvres de l'esprit parce que ayebi tatanga na été alors azana tanga kotanga bible te eza o ya tanga wana te eza ko la avocat soki akoisami na mbeba ba ko traiter ndenge moko te na ngai po ya yebi mibeko yo yebi makambo koma okoisami eza ndenge mote l'homme animal atanga la bible te so ebisa ke no nzamba ali nzambe ngana yebi na nzambe te la mutabonga ta soki ba kangi na nzambe amona ke no ya yebi na ete mais biso eteke to yebi parole na ko selo ka boto na connaissance e ko zanga te ne papa ngai place na comprendre totem ba terre en église ba limbola ki penza te mais tangu na ye na dictionnaire na ko fungola na tuna totem eza nini par là na comprendre que ça va force à ba clan na yeba ki ngote
parce que son attend qui tenga les c'est-à-dire il faut qu'on bague sa connaissance ko tanga pe ko za diplôme il faut qu'on za na yango za mabete so la tuni pardon na tuna oui tuna maman so ke zali ke faut tanga ozo diplôme na makamwa nzambe et que nzamba inspiraki mutu ana partager connaissance na bino siko so ki faut pas peso diplôme na ba komango mutu apesi yo Jésus to eza pasteur Jésus te ya pesa diplôme te ya mutu yo so ki mutu amta peso diplôme c'est que mayela ni zaki ya mutu tangi mayela mutu bon en réalité tout va les faciliter ou tout temps en nos classe en nos sciences hein mais là tout sur tout linga mutu na bisa ote oyebi na tuni oboy papa mbo na lobi boy OK classe tobi ke mama nzambe ba passer mso ba tanga ngote parce que nzambe batanga kete oui mais biso ba tanga yango yo ke otangi mama nzambe ngolo ba ke mutu moko boye nzambe pesa ke mayele aye ko kabula ngona bino na suka opesa bino diplôme wana il faut ezala na kombo ya nani ya ye te ya université to ya nzambe ba signaka na se a signé na kombo ya nani ya ye siko so ba signé na kombo ya université c'est makambo atangisi biso ya nzambe te za ya bango mais yo tanga théologie ngoza na tuni ko loba te o ya ngai mutu atangisi ye wana akosigné c'est que ngolo ba mutu azo signé na kombo na HP hotel ngolo ba ke ye nde mutu aza ko s'engager non c'est makambo bozwa ke zaki ya mutu zaki ya nzambe te mama batu oyo bapesaka biso ko nde batu bakendaka théologie kotanga c'est-à-dire batu wana batangaki ndenge batangaki ntango batangi babimi baza na connaissance badocteur bana baéglise so mutu wana atangisa bino ya zwa connaissance wapi o wana pa atangisaki ya zwa ki jusqu'à l'infini o wana zwa ki ezala kolo otuna ngai koko na bino wana na oketina kasi bona loba ke nzambe bakotange te nzambe batangaka ye te c'est-à-dire saint esprit oyo aza kati na biso aza ya kovanda makama nzambe pe bakotanga moni c'est-à-dire quoi nakolota ndoto mama naloti ndoto nazangi makoki nazangi moyen ya kolimbolela ngai na oyebi pa note maman de l'éternel na lotaki boye yuza na connaissance papa mbongo mondo to loti eza boye orienté ngai yango merci beaucoup c'est-à-dire tango orienté ngai yango ezaki na batu o bazala kokoma vous voyez bazala kokoma ba l'expérience ya makambo bonzambe par là c'est normal. Merci beaucoup. Quand interpréter ndoto linko le bateke na l'action ni ba interpréter ndoto s'il vous plaît papa. Maman Tiffany. Na le lobika ki na pesi exemple. Papa Kesi. Est-ce que si on interpréter ndoto mtelingo ba ki na lakisi ni ba interpréter ndoto? Moni modelo mona ndalo ngala ndai ko bima. Ta on azonga na moni yazo kota na bite. Fona landa e. Na mona ko zonga pona corriger berere. So tangi na muyibi. Apeso mayela muyibi. So tangi na ndoki merci tokomi na soka on sozo mona o eza mayela ba miyibi na mayela baki ya bandoki merci beaucoup tokomi c'était gas na beta bora suka te ya suka on sozo mona o eza mayela ba miyibi na mayela bandoki na ebisiyo Samuel tango abota maki tango mama na ye d'abord akende ko senga et pas grand prophète baba sali na nzambe po azwa mokumba tango abota ki mwana na ye akende ko tika Samuel na église. Donc Samuel nzambe atangisa Samuel. OK. Vous comprendre Samuel poza la prophète majeur de la Bible. Nzambe ndatangisa ki. Merci beaucoup. So landi tous les prophètes wana moni batono sotanga ne totanga Bezaï, ba Jérémie, banani na université te. Merci beaucoup. Tolongola makamwa nzambe na classe moni hein. Moni makamwa nzambe yango otiko tuna papa mbongo awa bien. Mutu moko atangisi otanga ko signer peo. Donc on signe POT. Ce que ça Kester akoma donc qui est le professeur boy. Ce que ça ndokino boy. Omoni lelo so to bimi na balabala. To moni mutu na zaka ndoki to bengi bonjour monsieur ndoki a fâché. Mais ndoki. Vous comprendre? Bango zo mona wana nyoso to wana pamba. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Kasi maele numéro de téléphone papa. To comme une fin yana sabongo batu ba s'hazarder te. Merci, numéro de téléphone. Vision ezaka elo mususu. Elo mona ngana betaka suka pona pesa numéro de téléphone. Papa Kesi. Pardon mère. Limbisa ngai na betaka suka. Pardon, limbisa ngana beta. Bon mettre ngake o eza elo kwa suka. O lo bali susu te. Te lo basuta par numéro de téléphone. O lo bil boso ya Daniel avait 12 ans. Tango interprétant ndoto ya roi Nebuchadnezzar na classe ni. Mais roi benga bato mayele.
ba sédicien ba chaldéen ba nani bakokate ba birwa ndoto à part Nzambe. Mais Daniel aya un bon arrière, un bourrique de naissance. Tango Daniel abi au roi Nzambe mutatindi nga Nzamba bakoko na biso la kisayo na classe ni. Merci numéro 085 94 25 598 mais nembalasima jar na bango folu ka bango bazalata 5 7. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non, maman. Non, tu comme la souka déjà. Numéro de téléphone, please. Mais bon, plus 243 89 89 33 522. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Kese, Olobaki Papa Simogi Manga Tanga Te Mutuma Komepso. Et bon, et pas protestant à Kenero Salanine. Si Atanga Kikuna. Ciao. Consolateur, mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yakananu banda nanu yokananu losambwa basantu bafela wa ekoluka yo bikomba pe ekoluka yo bavebe pe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kolo tangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya ye bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi kolake mapapu masope